Ale kumanga motema moto yaya. Kinshasa, Nabiso, Kin et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. KNB, Kinshasa et l'équipe partout. Mbote bakino nyoso partout oyo bozali bienvenue na magazine na bino bolingaka KNB Kinshasa na biso. KNB tosali constant moko et pas ba passager oyo ba mataka Transco to pe esprit de vie bazaka discipliné mais soki kaka ba mati 207 oyo ba bengi esprit de mort ba perdaka discipline na ndenga ya mukiete. Kinshasa et l'équipe partout. Magazine KNB tosali constant moko soki ba passager ba koti na bus auto bengaka Transco to pe esprit de vide okomona mutu akosomba billet directement sans que mutu atinda ye. Ce qui est contraire na ba bis auto bengaka 207 to pe ba kombi okomona receveur banda ekoloba somba billet mais okomona ba kino bazobeta kara on dirait que tout bazo yo ka receveur te. De même na barre de bus okomona Transco to pe esprit de vie bazalaka na barre moko précis o bakitsaka batu tandis que na ba 207 to pe na ba kombi place nyonso client ko ebisa receveur kitisanga awa ata place wana a parquer mabe client kolingaka receveur kitsaye place wana. Raison pour laquelle magazine KNB tokiti sur terrain pour na kotuna ba kinois pourquoi changement ya comportement na ezali na biso ba kinois. Ezali organisation ya bango moko parce que bakwa pe ko loba ke no soko bokoti bovandi to kei ti ero kita pe ofuti transport mais ba comportement ya ba receveur ya ba taxi bis na ya transport oil esprit de vie comportement et question manière ya koloba na bato. Tout d'abord manière ya ko vivre na bato. Ya ko expliquer na mutilika tel que ndenge zali pour comprendre. Un bon chauffeur oyo ayebi musala na ki chauffeur atangela yango atakria za presse ndenge nini. Papa kitanga te mama aweza arrêter to pousa na liboso na ri. Erreur bongo na mona ko pesa ngo mutako loba na ye. Mais yo siko mutozo kumu. Ma mutu eza na maboko na. Zo mona erreur wana ekoza entre chauffeur pour un temps yo tangi ne ko école nyoso tu balakisi yo na o balakisi yo il faut la kisango na nzela bolandi ndenge bakinois ba réagir na micro na biso ya KNB kasi biso tokosenga kaka discipline o ezalaka na ba Transco pe na ba esprit de vie soki pe ko ikokota na ba bis na biso ya ba 207 pe ba kombi pona ordre ezala. Kinshasa et l'équipe partout. Na ba établissement supérieur pe universitaire ba assistant mingi ba koma kokota ba conflit na ba étudiant pour na ba problème moko para académique au lieu ezalata basé sur l'enseignement. Kinshasa et l'équipe partout lelo magazine bino et qui tout sur terrain ko solola na ba étudiant ya ifasik ba service par rapport ya rivalité entre ba étudiant na ba assistant. Au moins un exemple, étudiant mon quoi bimarana, fimo boazali copain, topé copine nae, bazarana ensemble au moins assistant on a tiré la fille on a mis au moins romana, comme mené étudiant nae on a vie dure, ko coincé na ba cours nae, donc cours nae bossa nae ba étudiant aux zones parce que yo bimarana fille assistant on a tiré la mise. Yango te ko sola na ba étudiant bango moko ba biso par rapport ya likambo wana ba mona ngo ndenge nini. Bien que et comme là non on mais et ça la réalité tout le monde a déjà to vivre déjà vu que tous les étudiants déjà to vivre dans le monde à l'université et là 2 ans to ebi déjà neni makambango izalaka donc to kapé ba masolo que étudiants mon boyé azana fille mon bazo vivre naie et assistant mon encore amener étudiant en vie dure tellement que abandonner même classe bien comme une année terminale n'a abandonné classe donc a compliqué pour une fille mon babano c'est pédana donc ça va réalité pendant tout le monde à l'université tant to yaka à l'université to yaka kutanga to lobela qui ont déjà na ba recteur pour bâtir coincer ba étudiants
Pour les bien ça moralement d'abord bon bébé ça moral ya ba étudiant ils a bien té mais tu as raté pour la concurrence ou bien ko sala makamoro ya mabe pour bébé ça ba vie na biso ils a bien té parce que premièrement so bébé ça moral d'abord ya étudiant ça victime li kambongo na ba milieu universitaire mingi biso ba étudiant on a problème pourquoi parce que netinga exemple nga particulièrement nazara président d'un groupe d'études mais bato na banaka ko kamba bazalaka déjà si ba chef de travail consort alors la manière dont on ko sola na bango contre ma classe et celle qui non IP na ça la frappe mais c'est que ba konzito ba professeur ba chef de travaux pour mener biso vérité parce que vous appelez na bana vous appelez un jour oh peut-être un jour pour les universités ceux qui kawana peut comme ils vont peut-être vous appelez contenté. Boyoki ba étudiant ndenge ba pesi ba point de vue na bango par rapport ya sujet na biso to senga juste na ba assistant oyo bazara na habitude ya osala makambo wana to pe ya comportement wana il faut kotika parce que ba étudiant ton bazoya na université bazoya pona kotanga bazoya non pona yo professeur to pe assistant au coincé parce que azobima na fimo oyo yo tiela mission en tout cas eza malamu mingi soko za na besoin ko linga mwasi linga na ndenge na yo ko luka o qui n'est pas étudiant te fiona parce que abimana étudiant na wana o mené vidéo au coincé au kataye na bakour na en tout cas et rozala malamu mingi te Kinshasa et l'équipe partout. Dimanche 20 mars, Oyezalaki et Mandala, la jeune catholique, nous sommes à la stade Tata Raphaël, na archevêque à Kinshasa, le cardinal Mosengo. Notable à Kinshasa, Jimou Kendipe, Azalaki Wani. Qui est l'équipe partout le magazine Nabino et ko assister na messe des rameaux oyo salama lelo na stade Tata Raphaël na cardinal Mosengo Passigna oyo à travers le monde chaque évêque azalaka na messe na ba jeune na kombo ya journée diocésaine de jeûne ya malamu ezaki na Kinshasa lelo ezali 9e édition kasi na cardinal Mosengo Passigna ezali 6e édition na ye oyo abandaka yango na 2011 avec le thème kuluna 0 supuna tolo 0 être ami de Jésus wana ezalaki thème il y a 2013 pe bannir les anti-valeurs ezalaki thème il y a 2014 pe na 2015 tata cardinal ayebisaki ba jeune que bazali ba jeune oyo ya lelo pe ba boti ya lobi pe ba jeune ya lelo mais baza ba consacré ya lobi kasi pour la journée ya lelo ka message nini papa cardinal ayeli ba jeune pour na mokolo ya lelo. Le cours de tata cardinal à lobby, et ça musala na ya roté ya bilenge na biso. Baza na elikia ya kozala mukiri ya kitoko ya mukiri ya malamu. Po ya mukiri wana ya kitoko ya malamu ezala malamu lobby, esengeli ba ye kola kozala motema ngolu lelo. Ba ye ba kozala na courage ya kotika mabe, lokwa lobby yango ya komela bangi, ya komela supuna tolo, ya komela bazododo. Pote baza bilenge ya kirati ya tina bongo lobi bako akobongisa mboka na biso mboka ezala malamu mboka ezala kitoko pote lokumu na mboka ekenetango nyonso liboso message na epenza yango wana lelo tata cardinal a conscientisé biso lisusu tokola na nzela ya ngolu c'est-à-dire croître na miséricorde ndengo ezali consigne Pape François atindi na monde entier. Bongo bilenge, babisika beso tozwami. Na ba million na biso ezali professionnel na famille. To na bakela c'est ce que tozali kozala. Tozala toujours bateau tozali ko vivre ngolu. On se retrouvait à Nambela ya papa cardinal comme ba jeune catholique. Le cola biso te évoluer dans le milieu ya ba jeune et surtout que tozali ndenge ba benga biso ba notable ya Kinshasa c'est-à-dire ba botami na Kinshasa ba koli na Kinshasa toye mokolo ya lelo pona ko sambela fête de rameaux yango wana papa cardinal a pesi ba message clair na ba jeune c'est-à-dire c'est que tous ala ba exemple to éviter ko